Mbote mingi na balandi ya mission nzokande. Eza lisusu ngai ndeko na bino yabe ono nando ndoki baloka nani akomona o nga na mona. To ye lisusu ko solola masolo na biso ya nzokande. Lelo na kozala ngai moko te na plateau na kozala na ndeko na biso moko asepeli aya to sala partage. Ye azali na ye chrétien asepeli aya ko sala partage na biso na nzokande. Nde to kozala na ye lelo na pesa ye mbote ndeko mbote. Mbote yabi. Balandi balingi bayeba kombo nani kombo na ngai Sam. Ndenge yo lobi naza chrétien. Nalandaka yo nayokaka mambo lobaka par curiosité puisque je suis chrétien mais na kati ya ba recherche nazo habitude de rolanda yo nde lelo na lobaki te na ba mituna ifadile na yanga moko personne ko tuna yo. Merci mingi ndeko na ngai na sepeli makasi lokola ndeko na ngai mo Kristo ndimi ya to solola biso mouvement spirituel racine principale des humains eza maele ya moto moko te eza maele ya batu ebele. Donc elingi kolobate lokola bino boza ba Kristo nde to bomana esengeli to tia nde maele esika moko pour que to ba ndenge nini to kotambola. Voilà. Lelo lisolo ya lelo ezali to kolobela hypnose de la Bible. Hypnose de la Bible. Hypnose de la Bible l'angina lobela nini? Hypnose ezali l'effet ya ko modifier pensée ya motu, c'est-à-dire ko déplacer pensée ya motu. Ata azomona likambu a comprendre likambu yango te. Yango to bengi yango hypnose. Donc on détourner l'attention ya mutu moko to ya batu ebele. Alors maintenant Bible est vandi na kati ya hypnose. Bible est vandi na kati ya hypnose. Donc ete ya kabiso makambo moko pe la kisaka biso makambo moko boye tozo mona mais moye to sosola ezalaka te. Na ko pesa exemple moko. Tango toko sambela ndenge bino pe boza ba chrétien. Ba yebisa biso nini ke nzambe aza nzambe, tata nzambe azalaka likolo. Eloko wana to fanda nango bambula na bambula kino lelo oyo. Ndeko sabu na kotuna ta motuna. Okanisi penza nzambe azalaka likolo. En tout cas, selon ma réflexion, na makambo na landi mikolo nyonso yo lobi makanisi nange komi ko changer. Nde place na yende ko za ba réponse. Donc yo yende ko za ba réponse. Na yende na mituna pona za ba réponse. Biso epai na biso nzambe aza tatate azalaka na likolo pete. Biso epai na biso nzambe azali énergie. Énergie o créa nyonso. Maintenant, énergie wana après avoir tout créé, énergie wana ezaki maintenant na besoin efanda na kati ya ba créature na ye. Nde nzambe ami kabola ki ami komisa ki batu. Ami kitisi na niveau ke ya koma batu oyo tozali. Yango wana esengaka moto aza na bomoi, il faut azongisa bonzambe na kolona ka pe na kokolisa ka bambuma na ye ya molimo. Eloko ya boye na Bible, nzambe ata tata moko azalaka likolo. Asilikaka, abosanaka, aregretaka. Solo penza eza nzambe ya solo. Totanga na mukanda ya Matthieu pour te confirmer que nzambe ata nzambe ya likolo selon la Bible. Ndeko tanga Matthieu 6 9 tina 10. Biso pe na biso nzambe azalaka isika nyonso. Mais Bible eloba pe ke nzambe aza omniprésent. Et bakisi lisusu nzambe azalaka likolo. Et tout mana biso na mouvement ezalaka nini? Ezalaka tokoma à mesure ya kolamuka moto akoma na bososoli. Tolongola ko banga o batia biso ke soko penser plus loin okozwa libuma. Voilà. Ndeko tanga mukanda ya Matthieu 6 9 tina 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon. Tant que tu as prié, on a. Donc, on a dit que moto nyonso so kanisa kaka ke nzambe aza likolo. Et puis nzambe aza na besoin ya lokumu. Nzokande et pas une biso na mouvement spirituel. Nzambe énergie aza na besoin lokumu te. Pour même ceux qui moto akoli na molimo awa na mokili aza rappeli susu na besoin ya lokumu te. Nzambe nini oyo Bible lakisaka biso wana? Nzambe nini oyo Bible elakisaka biso wana? Nzokande tangu Bible eyaki
tango mondele aye na Bible akutaki biso na bonzambe na biso na lolenge na biso eloko nini mondele asala yango toloba la hypnose donc mondele asala nini abosanisa biso makambo na biso oyo ye pe ayekolaki epai na biso mondele abosanisi biso po biso tokoma kolanda ya ye na kosenga na régie ba apato kota na vif ya partage na biso ba lancer biso nano vidéo oyo epesa bana ya bato mayele bo comprendre que Bible tie eyaki na ba gambi mortel directeur Mouya lancer dans l'image wana vidéo wana bandeko balanda ba comprendre bien. Il y a quelques siècles, les Européens ont apporté la Bible aux Africains en leur disant « Lisez et mettez tout pratique. Ceci est le seul chemin qui mène à Dieu. » À cette époque, on répondu « On vit sur cette terre depuis des millénaires et on n'a jamais eu besoin de votre livre pour atteindre Dieu. » Les Européens ont ensuite dit « Dieu nous aime beaucoup, il nous a parlé. Il dit que celui qui ne met pas en pratique tout ce qui se trouve dans la Bible brûlera en enfer. » Les Africains ont répondu « Arrêtez vos inventions à la con. Si Dieu devait nous parler, il le ferait directement sans passer par vous. Vous voulez juste nous endormir pour voler nos richesses. » Fâchés, les Européens ont répondu « Dieu nous a envoyé prêcher la bonne nouvelle de Jésus et vous montrer le chemin qui mène au paradis. C'est notre mission. Vos richesses ne nous intéressent pas. » Surpris, les Africains ont dit « Comment des gens qui ont l'esprit assez tordu pour fabriquer des armes de destruction massive afin de dominer le monde peuvent connaître le chemin qui mène au paradis et le montrer à ceux qu'ils mettent en esclavage? On a déjà une spiritualité qui nous satisfait. Allez évangéliser vos enfants. » Tout de suite, ils ont sorti les armes et les fouets. C'est ainsi que la Bible a été imposée aux Africains. Comme les Européens n'arrivaient pas à tromper facilement les adultes africains, ils se sont tournés vers les enfants qui sont manipulables. Ils ont ouvert des écoles chrétiennes partout en Afrique. On faisait réciter à longueur de journée des longs textes bibliques aux enfants africains. 68 fois, « Je vous salue Marie ». 90 fois, « Notre Père qui est aux cieux », comme si Dieu était sourd, etc. Pendant ce temps en Europe, ils enseignaient à leurs enfants la science, la philosophie, la médecine, la chimie, la physique, la géologie, etc. Ils disaient aux Africains « Ne regardez pas toutes vos richesses volées par les Blancs, ce sont les biens de ce monde. Les vraies richesses se trouvent au paradis pour les enfants sages et obéissants qui lisent la Bible. Ne vous souciez pas du futur. Jésus contrôle tout. Il ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel. Comment ne devra-t-il pas s'occuper de vous ?» Pendant ce temps, des milliers de personnes mourraient de faim tous les jours. Si un colon ou quelqu'un d'autre te coupe le bras droit, ne fais absolument rien, montre-lui le bras gauche et laisse tout entre les mains du Seigneur. Selon eux, quand les Noirs meurent, ils disparaissent, et quand les Blancs meurent, ils deviennent des saints. C'est pour cela que tous les saints sont blancs. On interdisait aux enfants africains de parler les langues africaines à l'école. Ils méritaient une bonne punition pour ça, et ça continue jusqu'à présent. On leur montrait des images et des statues des Blancs qui écrasent les Noirs pour renforcer la suprématie blanche. Le racisme. On leur disait d'abandonner les prénoms africains qui seraient des prénoms diaboliques pour des prénoms européens qui seraient des prénoms des saints. Aujourd'hui, la majorité des Africains s'appellent Marie, Antoine, Félix, Pierre, Joseph, Frédéric, Olivier, Jean, Thomas, Françoise, etc. Tous les Africains qui, malgré la violence, n'acceptaient pas la Bible, ont été traités d'enfants de Satan, de sorciers, antichrist, etc. On demandait aux enfants africains chrétiens de rester loin d'eux. Toutes les belles œuvres d'art africaines ont été taxées de sorcellerie par cette religion. Une sorcellerie qu'ils ont volée pour remplir leur musée et qui leur rapporte des milliards d'argent jusqu'à ce jour. Ils ont peu à peu détruit l'identité africaine, la culture et la religion africaine. On sait tous qu'un peuple sans identité est un peuple mort. Ils ont contribué à fragiliser tout un continent. Malheureusement, les Africains ne veulent pas prendre conscience et sortir de ces mensonges. Ils se sentent mieux dans ces mensonges et ne veulent pas que leurs illusions soient détruites, que le réveil soit. Abandi bandeko balandi, bolandi bino moko. Pe bo comprendre. Donc, Bible est embrouillée biso na niveau moko zéro. C'est-à-dire religion. Pour la religion est en Afrique, c'est la religion ibale.
Islam na christianisme ba mbruya biso po ba uti pe la musisa moko baza bato Abraham bana tata moko ba mbruya biso makasi yango moni tangu peve eyaki na tango ya ba prophète kimbangu ngalo baka bien na baka prophète kimbangu temele baka ba prophète kimbangu po na bandeko na biso bangunza bakota buzoba tozana histoire vraie ya prophète kimbangu te bo wana okota ngona lelo te yango na baka boy tangu ba prophète kimbangu bazalaki balobaki boye botika bana mike bakende kelasi bayekola monoko na bango po bakanga lokuta na bango yango moni lelo oyo tozali ebele bato tokomi kokanga lokuta oyo eza na kati ya Bible donc lokuta eza na kati ya religion pe oyo eza na kati ya science ke nzambe tokumisa ye nzambe azalaka likolo tangu Matthieu Yesu na Matthieu azoloba notre Père qui est aux cieux bandeko eza nzambe nini po nzambe oyo asali mokili pe likolo azali omniprésent azali omniscient azali omnipotent et bongo tipo afandaka likolo nani tipo afandaka likolo ezalaka nani bagambi mortel na bandeli boye biso epai na biso epai na biso tolobaka nzambe aza énergie wana eza na ebandeli te suka te énergie wana eza pe na besoin ya lokumu te énergie ende ya bikabola ba ebele nyonso tomonaka na nature ezali ndambo ya nzambe lititi kasa mosisa mbuma moto nyama mbisi nyonso ezali bandambu ya banzambe nde biso bato tozana mokili mpona kokonza yango tolobaka boye moto aza supérieur ya milimo nyonso na ba démon na ba ange moto aza likolo na bango me mateya oyo batei biso na biyamba bakomisa biso inférieur ya milimo nyonso ya mokili ngai mpe nazalaki chrétien tobundi bakomba spirituel nzokande mokili ezaka reflet ya bapense na yo ntango ozwi makanisi na yo ozotinda yango na bakomba okokutana mpe na bakomba ntango ozwi makanisi na yo ozotinda yango kaka bakoloka nga bakoloka mpe yo na lo ya nature esika oyo molili ezali soki okanisi kaka omona ndoki omoni mpe ndoki soki oyebi kaka ke ndoki asalaka te ndoki mpe asalaka na ye te donc eloko mundele asala mundele aza bien makasi malamu mundele eza nini aza mama na lokuta donc adeplace biso likambo yango ezomonana même na Bible likambo yango eza komonana mais moto moindo akokaka lisusu koyeba te ke solo yango awa nakolobela hypnose par rapport ya comportement ya Jésus nalingi na tuna ndeko sami moke na bandi Yesu toyekoli ye banda bomwana bayebisa biso Yesu azala mobali kitoko aza du aza na bolingo ebele aza moto moko ya mawa ndenge bakosa biso ke Yesu nzokande na kati ya Bible banda ebandeli ti suka ya Bible okomona esika oyo Yesu aza ata dute aza ata na ezaleli moko ya malamu te sikoyo Yesu oyo bakoma na Bible na Yesu oyo tosambelaka wapi Yesu ya solo tanga Matthieu 26:29 oui tanga no Matthieu 26:29 eloko nini esalaka ke mabe ezomona na yango oyo me moto azoyeba kodiscerne te hypnose lokuta oyo mundele asala sadi mundele akanga bongo ya mutu mabe ata oza komona ngo moyo longo na yango eza te Yesu oyo tobondelaka ma église mobali kitoko mutu ya mawa na Bible tokomona nulle part Matthieu 26:29 Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà. Wana Yesu akolisa baye kolina ya bina komela lisusu masanga oyo te. Tina koya komela na bino na royaume ya tata na ngai. Eli koloba nini? Yesu na mokili abandaki komela ya mabe. Yesu azalaki momeli ya masanga. Est-ce que na l'église bazoka courage royaume c'est que Yesu abandaki komela masanga? Bakosaka biso kaka ye moko Yesu alobi boye na komela lisusu masanga oyo te
ti royaume ya tata na ngeko ya donc on ezali komela na ye ya suka po azokoma na pene ya liwa mais na baeglise talaka ekoma ti bakommunion na baeglise église tomela ya communion kama vera moke na mwa lipa moke mais epai na bango mpe bayesu ezali komela nde ya kolangwa papa Sam. Yabe. Oui papa. Nazolanda yo na ko bandana na roloba ke naza pasteur te na bandeko peut-être ba Rolanda na yepe ko ça la défense ya christianisme te ngana ye juste ko tuna ba question na ngai nazo mo ba éclaircissement et surtout sur la Bible en parlant du comportement de Jésus nazo qui peut encore réfléchir sur qui était vraiment Jésus parce que il faut le dire dans l'église enseignement, il y a qui est vraiment Jésus, la personnalité de Jésus. Il était qui en fait? Parce que Jésus, à Koufi, à 33 ans, à vivre jeune. Il était jeune. Bon, jeune n'a qui jeunesse n'a bien que Bonzambé n'a katinaye, mais qui il était en fait? C'était vraiment ça parmi les questions Nazaranango. Il était qui? Il faisait quoi? Personnalité n'a été longoli. Mon limo ezalaki na kati na bo moto ya Yesu comme être humain vraiment voilà na ndenge ya comportement pe ya ce qu'il était comme humain quoi parce qu'il a vécu sur la terre et il n'a pas vécu comme un dieu à vivre comme un humain sur la terre des hommes bien que na bonzambe na kati na ba miracle onyo suya na ki accompagner mais ce que na bonzambe na vie na sur terre était-il pas un homme, bon, pas dire ordinaire, mais un homme avec une faiblesse Yabomoto? Oui. Je vais répondre oui, pourquoi. Au moment où je montant côté la moto, et puis si moto mission, d'abord, je suis à goubete. Je suis à Nzambe, ils sont na Britandela. Si on a biso na bangunza na biso ba tout kaka. Je suis à bongo. Alors, Jésus, bon montrer d'abord à Tangakité. À Tangakité, et puis Azaki vilain. Non seulement Azaki vilain et puis Azaki voyou. Selon la Bible. Azaki voyou pour Azofana na kakana ba voyou. Aofa na basi ndumba. Et puis Azaki momeli masanga ya makasi. Batubati ya Yesu na 30 ans puis 33 ans. Mais Yesu azala Yesu banda une année 12 ans va sauter tina 30 ans. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant de 12 à 30 ans? Pour appuyer par rapport à ma commis à Bible, Luc 7, 33 à 34. Donc, n'a pas pasteur pour verset où est dans la Bible. Où est ça pour prouver que Jésus est voyou et vilain. Donc, ce qu'on dit le Jésus, il y a des policiers dans le Congo. Il y a des policiers dans le Congo. Donc, on dit que les policiers se comprennent comme mal à l'aise. Donc, selon la Bible. La Bible dit azalaki ni beauté ni éclat. Et puis après la kaka na ba voyou na ba si andumba ndeko tangana mukanda Luc 7 33 à 34. Siko ba ndeko ba pasteur ne si ka ba limbo la biso boy ba comme ça Yesu ndike papa moko boya lobaka te ya ba mandefo ebele ya ba kimia nzoka Yesu kutu muta gambi ya makasi. Vi na yeba ndumba vi na yeba ta ba diamba ba ta masanga Yesu la ki bongo. Selon la Bible. Quand Jean-Baptiste est venu, ne mangez pas de pain et ne buvez pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Mais le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et c'est un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Est-ce que vous comprenez, madame Ndéonanga? Yesu yemoka kolobaboui. Habitant Jean Zalaki Jean-Baptiste amelakate aliaka biloko bolambite ami fandela ye moko bokangi ye demo ngai na ye nakomela nakolia onga peka demo bon soki penza maye le sali place na Yesu alingi koloba nini ndeko na ngai yo somona mutu moko amelaka mai mingi babenga ye buveur yo somona bandeko na ndako mutu amelaka mai mingi babeka buveur buveur eza mutu amelaka masaka
Nde ba pharisien mais comment expliquer moto yo niveau melaka boy après na kana ba sandumba après na kana ba taliamba atambola kana ba yanke moto aza démon nde Yesu azongiseli bango ke Jean Baptiste a osala boye te démon ngai pe lisusu kaka démon. Hein papa Sam? Si je peux comprendre na verset biblique parce que quand tu parles de l'hypnose de la Bible, ce qui veut dire qu'il y a des choses mais forcément tu dois comprendre parce que le verset tangana on a insisté pour le bagana pasteur mais un pasteur a groupé selon une version a groupé selon une version a qui dimension spirituelle et tout mais au fond c'est écrit noir sur blanc et clair mais une explication c'est que nous avons reçu ou bien recevoir comme connaissance na domaine où on a na oyozoloba on dira que Jésus en fait étant qu'être humain azalaki mutu malamu te en fait ya Bible yango mukanda ya Luc 7:33 elobi parce qu'il fallait quoi lobi boye Jean-Baptiste asalaka boye te bokangi ye ndoki bon ngai ona ko sala boye ngai pe kaka ndoki makambo pa ko sala atangi yango abi za mangeur et buveur donc il va taba to liaka na baba rwana mukolo nango ye na masanga papa siko biloko boye to so mona ba komi boye bon okondimisanga ndenge ni ke Yesu akimota kimia muto apana na bakulu na zanani aobenga bakulu ba français baloba dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es. Bon, Yesu bon moyen nyoso kaka nabayaki to mona ka kutu même na suka filme ya ka bimisi lichette akati mutu litoi Yesu alobi na yeboy zongisa ngo esike uti soki bituma na benga ba ange azuli to ya bambi est-ce que botola ba lichette yo kata kasute donc ils ont mis ça prochainement na mutu so ya be yo expliquer ngandenge nini mutu yo bon na lo baté que yo zo attribuer ba action na mais o Bible en fait na partie otangi et pesi ba action na mais na bo nzambe na katina. Oui, la divinité et le comportement ya nzoto te. Au moni yango ya na esko yo na hypocrisie pa ya bato. O meti biso problème kama molimo. Soko esika na vivre au mona ngani na sala kananga. Parce que biso to boya rende hypocrisie. Au moins même les travaux spirituels. Donc on va attendre la carte de spiritualité. D'abord ça va érection à ma casse. Et ça va érection moko ya mabe. Non voyons quand tout bien déni pour moral l'engé fanda. Il faut attraper les. Mais pourquoi dans les gars te fait la cause à ndenge na mona ba pasteur beba cause à ngaba moi si moko. Ngana zoka moi si te mais ako sala yango. Donc motazo mi cause na ye moko. Donc ce qui veut dire que Jésus a acquis hypocrisie. Il vivait sa vie, ça dit pour makamolimo et ya ka kokota na nzoto kokota. Et puis makamolimo et ça là à temps plein et ça là à temps partiel. Yango mona quelque part Yesu a tei après a memi sel moko boya ndumba. Pour la nuit à recharger énergie et pas à serwana. Mais ba pasteur va roter à mon digé, tala pasteur mo na tanga ta kombote pasteur mo assis côté azora protocole mo ga memaye. Tout le monde a mondé. Mais Yesu c'est quoi comportement ne yango wana. Donc baté ya biso Yesu le kuta, Yesu a dit hypocrite, Yesu a dit yanke, azaki vilain. Donc tant que nous kamba ya Ésaïe 53:2. Donc on comprend que Yesu a dit vilain et le gars c'est un peu akimiate. Yabe. Oui papa. Ozo bangate marambo ozo le ba RT ba foi ya bato parce que dire na mutu que Jésus en soi azalaki mobali ya bandumba c'est brutal comme langage mais eza na Bible. Bon on a pas raté pour moi ta auto ça. C'est pour na ninga na zo ngondik na ko kondimela ngote. Loba parce que naza hypnotisé c'est ça. Ça dit ozo banga on dit o sali sumu moko boy mais autant que ça intelo non? Oui bien sûr. Bon ndengo tanyango eza nga mono komyango. Totanga ngo pele pasteur ba ko expliquer biso ngo ndenge mosusu ya ndenga lokuta. Yesu azalaka douter. Yesu a dit mutu ya brutal. Et puis il a dit impoli. Pourquoi tu es impoli? Pour attendre la classe T. Azala pe muta biyoma. Yanga za fond de sika mokote.
tokotanga nyonso na Bible. Tanga na mukanda Esaïe 53:2. Ndeko bakosi biso tango mulai mboka yeke na kokufa tande ndenge baser baza tande mokiliza to kosambela to kobongwana te. Yo kasi liboma na biso uta na makambo oyo. Yesu mususu boko te biso mususu na ba chrétien na ba pasteur na ba pagano ba hypocrite. Congolais azakamba lebele na église moto mususu na école moto mususu na balabala moto mususu na ndako moto mususu po na nini Yesu yemoka bibomba kite bakangela mwasa ndumba bagamo mwasa ndumba ngabi oh na sala attrape l'été abete libanga Yesu mona bakanga mwasi kaka yemoko kindumba mobali te mon frère bakanga mwasa ndumba ya yemoko ya satonge côté wana mobali yango amona te bakuta siko mobali mo bazo kasoni komaka na mabele oh maître po bazo bengene maître ya pomba maître bazo benga Yesu ezaki maître ya pomba tanga mukanda Esaïe boko tokotanga mukanda muna ya ki maître ya ki pomba ya Yesu ezaki maître ya benga Yesu rabi ezaki rabi oyo teke ya mosantu te ndenge bayanke babenga na ba maître et puis Yesu abaneke ba araméen eza ba argot eza lokole ba lopilo na ba chopicho donc munoko ya bayanke ego sala nini nyonso na koloba eza ba ndoto na ngai te eza na Bible ba prophète balobaki boy botika bana bakende kelasi bakanga lokuta na bango yango ndeko tanga Esaïe 53:2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Voilà. Donc, il n'avait ni beauté, ni éclat. Papa, tant que vous avez français, tout le temps dans la classe, il était ni beau. Il avait ni beauté, ni éclat. Et le gars est en demi. Porte à boulot côté. Et le gars est bon. Oh, tout à l'heure, la fille, là, bogar, wana, boye. Parce que moi, il m'a demandé pour une petite canane, on a les sous-sous. Oh, ton dimela. Oh, ton boye, là, ma foufou. Yesu, à l'heure, il le gars, la pena. Et puis, quand la police, la mission n'est pas à la rate. Donc, mon gars, police, vous le camboyer. Donc, tant les gars, mon gars, police, ma camboyer, comme ça. Face, wana, oui, ça, face à Gagao. Bible. Parce qu'il faut le dire aussi, Kopanza Winze. Bon, qui parce que Azaraki na loka bunzambe kana na kati to parce que Azaraki makasi ko leka batu pe Azaraki na batu belé ko leka ba. Non, Azaraki. Wana ko banga Non. Ça dit Azaraki chef ya gang. Moi pas discipline na ye, ezaba yanki ya otambola na bango. Ba pierre, ba ko tambola na ba machette. Ba ko tambola na ba machette na ba lo yenge, batalo yenge. Tanga susu mukanda ya Jean 2, 14, 16. On comprend les infractions et sur sali. Hier, tu dis que tu as ezaki teke pona oteya makomanzambe. Non, bazao kangaye pona ba bavure na ye. Très impoli, très éloquent. Selon la Bible. Ngana ko makambo na kuti na Bible. Ngai famille so boyanga makambo kindoki oyo. Famille nga nyonso chrétien. Atikela lokola nga moko na mokili lokola sanza, lokola moyi mo bula la ndekote. Bakimanga pona makambo oyo. Alors biso pe pona makambo oyo. Ti mukola suka. Toi baka solo eza wapi. Po ona komona mosusu. O ba ko bisa biso pe mosusu. Bato nyonso baza ko se prétendre côté ya batu bazongela bomoto. Pona nini pete biso to sangani. To tikina makambo lokuto ba kosela pe kimbangu. Po kimbangu pe ba kosela ki makambo kaka ndenge ba kosela ba Yesu. Donc faut dire que Kimbangu au Azan même grand esprit ndenge Yesu azalaki. Azan grand esprit na biso, mission ya Kimbangu grand esprit na biso. Ya biso, mission ezaki nini? Moye tant mo mbela mo beta biso ba Gambi. Molimo ekwela ki ba tebele ndenge ko ile loboy. Mo ile lo ba tebele ba comprendre que faut to la mo. Ndenge mo pe ko yaki. Mais ezaki ni Kimbangu ba nini makambo nyonso ba ko lobela biso ezalo kuta. Politique surtout ya hôtel la mingi politique. Pour ya zaka protestant. Bande ko na biso be bangunza ba Yesu na Kimbangu lisusu ya lokuta lisusu. Kimbangu lisusu kutu masolo kutu nde ya lokuta lisusu.
kaka nde bakosa Yesu abotama sans tata bangunza mosusu pe pona bango kimbango pa botama boyabe Yesu abotama sans tata eza lokuta gambi mortel. So kotangi na Bible na mukanda ya Matthieu okomona généalogie et puis so tangi mukanda Isaïe okomona promesse o nzambe akopesa epai ya David ke na ba reine na yo nde mobikisa koya entre Marie et Joseph o azaka na ba reine ya David ya Ranani Joseph. Bon Yesu il faut azamona na Ya donc pour azala Emmanuel Yehoshua HaMashiach Dieu parmi nous il faut azala mwana ya Joseph par rapport à la prophétie. Bon, ni tu analyses au plein de côté, comment ça a tabouité? Abenga mapeka na Bible fils de David. Mwana ya Dawidi. Mwana ya Dawidi. Pour mon collègue indela qui est avec invoqué, abenga ki Eli na Moïse. Bato bazana lignée na bango. Mais ba possible que abotema sans tata tondima na biso peke Yesu ke sans tata. Oh, mon frère. Nzambe a fait la combien de fois? Na Bible Nzambe a osala combien de fois? 6e jour a permis, 7e jour a sali moisi. Après mi peleke ko sa su mona moko boye sa tata. Pas aventure ni ne mondela sali biso boye. Au moins qui mettre ya mondela za na lokuta, mondela za moto lokuta. Taka nda komisa biso Congo tout bata lokuta. Afrique mobimba to ba moins sérieux. Partait ba enseignement na bango. Ya bi tozonga na hypnotise ya Bible. Ba pasteur apparemment peut ba monde dirait peut ba comprenant biloko mususu eza na kati o bazo utiliser contre biso. Bon, pour nous comprendre biloko oyo il faut matamakasi. Il faut mata. Ba pasteur ebele ba baluka ka wana. Mais sinon tout temps on mukanda oyo, tanga mukanda à Marc 11. Donc eloko ça clair mais ozo monate, ça dit hypnotisme mes amis. Donc ba pasteur mais sous peut ba hypnotiser. Na ba minene nyoso balaka kati. Da yé mon bazane peut hypnotiser. Yé pas yebité. Yé mo bazaka munoko makasi balolende ko fingana. Il y a des pardons. On a une phrase moi utilisée dans l'introduction dans le lobby Dieu et énergie. Il n'y a pas un Dieu qui vit au ciel, à la raté, Nzambe moura fondre na lola. Nzamba c'est énergie. Énergie négative positive. Nyo so mi balayi kaka ye mutu mo. Ye. Ndetanga sali bato ami komisi biso bato. Yango moto za mobe côté. Au moins Nzambe même na jardin d'elle okuta wana. Akoki ko pesa moto mobe côté. Pour eloko Nzambe apesa moto sala ndenge na yo. Mais il y a des ceux qui toza hypnotiser na niveau ya ko kanisa keza na Nzambe mo fanda likolo. Ceux qui y a zate. C'est que Satan zate. Satan zala pété. Donc Nzambe lola azate, Satan pe azate. Ezaka ka Nzambe mo bazali. Énergie. Nzambe yeyo. Nzambe yo, voilà. Au moins ndenge biso ba Christ ne bozabwe. Oza jugement tsanga suka. Et pas na biso na mouvement, mouvement spirituel. Moto amisa misaka yemoko pe amikata la ketumbu yemoko. Tala ndenge ba yebisaka bino ke sala masumo senga bolimbisi. Et pas na biso toyebi ke bolimbisi masumo ezalaka te. Et puis pas na biso li sumo za ignorance. Donc moto za ignorant il est un pécheur. Moto ça li kamnatina a péché comment? Tabilo ko yeso ba konta ko péché ta. Ba comportement Jésus. Sinon c'est que na robeta batu emsu bat bazokaki. Donc c'est que il y a ma belle, ça dit ma belle. Ça qui fait l'issou. Mais ça te tient la logique. Étant maître, ils ont péché pour y aller au sala. Même n'enga tu n'as pas que yibe là, hier soit ni ba yiba. Ouais puis ce suis ya des ça de yiba. Pour yibe vol les années. Kozwa iloko eza yote. Voilà, tout temps mon canal sans autorisation. Tout temps mon canal Marc 11 2 tina 3. Ah ndeko, tuna tanga la biso mukanda ya Marc 11 de okomona esika yesu atindi bayibela ye po ndeko yo moko utikolo bake koyibezani kozelo kwa moto yoka siko yesu akotinda bayibela ye puis yoka langage na ye tango na bike yesu pomba maître yo te boy na boy ndeko tanga mukanda soki lokuta ba pasteur plein so ba sambela ya solo ba interpréter biso biloko ngai so abengisinga partout na okenanga. Pour na benga ba teke ba ya ngai na koke na ngai mais ce que ba interpréter ba expliquer ngai yawa. OK papa. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fit des Bethphagée et des Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Kene malembe. Jésus envoya 2 de ses disciples da petit na ye. Ba yanki ya kamba na ye to be ngonde ngola ba yanki ba comprendre kamba ye sous maître do ile kwa koko mboka maréchal maintenant tini sikoyo
de master na ye bakesa nini en leur disant ayebisi bango boye allez au village qui est devant vous. bokende na mboka oyo eza liboso na bino awa wana bazoya Dès que vous serez entré, soki bokomi na mboka wana vous trouverez un anneau attaché bokokuta mwana ya mpunda bakangi na nzete sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. et puis mwana mpunda wana bamateli ete Détachez-les et amenez-les. bon mais kana ko expliquer nga ba pasteur bakina ona ndenge molimo oh détachez-les nani o déjà ba détacher na famille na famille ya kindoki yango nano to monate mais yesu atindi ba kineko yibela ye mwana ya punda o eza volté papa donc imaginez ce qu'on peut longo zala ki wana papa kineko yiba amona ki bango te to tia siko ke ye amoni ko longo amonani baga pe atindi bango na maloba ya koloba ke soki batuni bino pomba boloba maître pomba maître azana maître plein ndeko tanga mukanda ya lik awa na ona sur comportement ya Jésus na ko nier Jésus te na yebi qui est Jésus na ko boya nde Yesu ya lokuta papa moka sango te Yesu a muto ba Gambi muto ba Britandela ye kaka na bandumba ba Marie ya tu bandumba et puis elle a coupa bandumba ya mabe Yesu ekusa nini bongo interdit oyo ezalaka na biso ya croire autrement wana euti wapi hypno parce que même attendez tozosola non je me sens interdit ya kotuna makambo misusu ya kopenser makambo misusu non il faut penser nga na libre nga sa wana nini nga bomanga déjà na baka soki pema ya Yesu soki pema ya Nzambe alola azwa ngo soki ye mutapesa kani azwa ngo baboto nga pema te pale nga banga te pona sina kufi bambale belé nazala posa de belé ya bato to koma ba vrai na loba ngo likambo yo to koma vrai na mboka na biso mokonzi ya vrai ba soda ya vrai biso bizengi pe ya ba vrai koma mboka mo bato ka ba faux moi ba vanti mo to sala malobi ya ba marche moko boy tala niveau Gambi bato ba sambela ke sika moko bato ba yeba te ke ba konzi ya mboka na ba opposer ba sambela ke sika moko donc comment ko ba zo ba tolo ba tete mto ninga na te ba roboma nga ko ko itala ngate obomi okangi mina kulu baka bato ba sambela ke sika moko ah tanga mukanda ya Luc 13 31 na 32 au monde a impolitesse à Jésus et puis autant appelé Matthieu 12 1 na 4 ah to comme ce qu'on a impolitesse atanga gate Yesu atanga gate azaki muto ba langage moko facile aloba kama be akata kama lingala kufinga baninga race de vipère asimo mwana nyoka ndenge ba ujina bafinga kama mona mboa yango onati ndeko tanga mukanda ya lik. Ce même jour, quelques pharisiens viennent vers lui. Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Et Jésus répondit, allez, et dites à Séréna, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour pourront en finir. Ba pharisien ba bine longwa wa gouverner ngobila aboyi marche ko sa ile ko tepo ngobila apekisi ya biboke boke ne royebisa abenya nani renard boke royebisa moloko wana mona mbwa gouverneur pasteur bon na pasteur mbo ya moi bien boy na pasteur mbo ya moi bien na mboko na biso ya moi sérieux Denis Les na yeba ke rota Denis Les mais oui a pasteur mon sérieux aboka ça abenga siko gouverneur hein mona mbwa wana ata yo atanga to ko sepela te bon yezo a fini gouverneur mona mbwa il est capable boy babi le gouverneur baki ezakini bopeto bo fongola te l'église ça même elle est dans le confinement
tous on rabino on bon pour te comprendre. Donc si je comprends bien, Azaki Mutando Tambola en dehors. En dehors il y a Libeko voilà. Abandaki na ko ça na Libeko te. Et ça eza non pour Azaki mona nzambe eza pour ezaki comportement. Comportement on a comme ki mona nzambe te, ki nzambe eza na kati, ki mystique eza na kati, ki danger eza na kati mais comportement bizarre. Bon moto na ye yango wana. Yango wana. Par rapport à l'éducation Azaki, par rapport à l'instruction Azaki pour attendre tout ça. Ndeko pona kosukisa taka mukanda oyo ya suka toyo ka moke. Pona kosukisa po télévision za ngonga ndeko na ngai. Taka mukanda ya Matthieu 12. Bandeko nyonso oyo baza na posa ba participer na émission nzoka nde. Ya kotuna mituna boya kotuna mituna boya to partager. Ngana benga batu teke boya na sali saka ndena na mona baninga maya banani. Biso makambo to leki biso yaka. Oyeba yemoko soli kambe kweli oni salela biso balo kuta wana do kitobi manango Matthieu 12 premier verset na 4 ndeko tanga pe bien ko tanga neti kaka Je lis en ces temps-là Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim s'est mis à arracher des épis et à manger. Zela muke. Yesu akolekela bilanga batu. Ko sekate deko, sekilini. Yesu akolekela likosa bilanga batu. Na kati ya bilanga. Ba yeko li ba yoki nzala neto za nzala. Ba ali ko buka biloko batu. Tanga papa. Continuez. Les pharisiens voyaient cela et lui dit: Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant les sabbats. Mais Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fait David lorsqu'il avait eu faim? Lui, ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger. Non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ce qu'on a découvert, bako tuna Yesu kini bopeto ndenge ba yanke ba obuka buka ba manga ba to ba sa mabete David pe yakota ka damaka bo sa ka nini so mo ateke mutu mo ka biete ndeko na ngai e ko sa nini so ki to yekoli Yesu ke bizali mabe meto zo ba kaza maître e ko sala nini n'habite so par là aux ala mutu na poto comme chité déjà. Puisque déjà temps est rattrapé biso yabe marambolo bezama pertinent makasi pe il a musi moi ba marambe be na mutu na ngai énergie positive énergie négative yango nde nzambe yango nde nzambe nde moto to lo baralanga jana mingi omona nzambe à travers moninga na yo. C'est ça. Et ça la lokuta tes avma bongo vrai. Donc ngande na zana ngabo je suis bon, Yesu pas le bango si vous avez la foi au redéplacer ngomba. C'est ça. Dans ce que ngainde na zabu na zan nzambe mobimba mais oya mi yebi na indete. Voilà. La CPI. Donc on a mettre on a nzambe mieux. Siko yabe ndenge biso ba chrétien wana mapo na moningonga. Tu invoques ka esprit à Jésus. Tu fandi to sangani to invoquer esprit à Jésus to bondela to so invoquer molimo bile ko invoquer ite bile bondela ka bosenga ka bosenga pe simba ka yo so mona kombo Yesu sali nini ba église ne so tambola o so mona kombo Yesu sali nini sincèrement ba miracle nyonso ba église tout na pasteur de nile sero bisa yo ya ba lokuta ebele ye mo ka benga ngo ba makiono tout na mosali ya nzambe wana o ngana betela ka tolo de nile si ay biso ki ba miracle tout ya lokuta na kombo ya Yesu bagambi mortel biloko nzoto nde ba Grégor et salaka ba denile so baza ba grand ya biso ata ba misuso pe ba boya koloba baza ba grand mais pona ko bimisa mutu na système mundela sala ezali pona nguba te na bangunza ku bangunza ku tususu ya faux doyo mo ngunza pena boye sans enseignement ngunza pena ba kare community ka ya ile ndeko na sepeli makasi po TV za ngonga mais na ba na kolika ete eza mokolo ya suka te pe eza pe mbala ya suka te bandeko nyonso pe oyo baza na posa baya ko participer na émission baya ba porte ko za la polele awa na fondation Malua
Et pas il y a le précurseur, maître Billy Malou à Cléophas. Tu peux essayer Sika Zali. Otika la malamu, tu kutani mbala ya sima.